Edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panza sango ya Congo, edino imanje, bolanda yango, po yango zana makambo ya solo, utaka na source, edino imanje papa, edino imanje, ye aswaka, tina source, ata fin fond. Mbote mingi na balandi ya www.pandasango ya Congo balobi site oyo eza kodokisa bato mitu. Lelo na yambeli bino invité surprise alekaka na ba émission mususu kasi lelo Pandasango ya Congo mtayambi yambo ya kobanda émission na ngai na pesa kambote na ba nyonso basungaka Pandasango ya Congo comme ba partenaire. Donc Igor Balou simple mais beau. Balobi Igor Balou simple mais beau azali moko kati ya Pandasango ya Congo yi azalaka héros dans l'ombre. Étoile d'amour de longues jambes. Balobi mwana mwasi oyo akolata akotala te. Balobi top modèle na média. Et ça bino motema pasité parce que tokoti na année ya sika. Sapé de Noël, Chantal Bola, Mama Paradis, Oboyebi, Père Bifalo de Bundes. Azapena biso longo akolanda émission oyo. Oki Champagne Désiric azana biso pelongo kay bangone so bazabato oyo basungaka Pandasango ya Congo. Alors invité surprise to place zone en place na yo comme ça to pesa na mambo tende zala kaka. Bonjour. Oui, bonjour, bonsoir na tous les autres na ba palin. Pe joyeux Noël à tout le monde landa biso to va souhaiter tout le monde quoi. Na bisa ki balandi ya Pandasango ya Congo aza invité surprise mais binomo bozomona boyebi peut-être ndinga vandi ya boyebi bon na kolinga ye moko apesa kombo na ye comme ça to bana masolo na biso. Ouais, John Léopard yaya na se présenter John Léopard va tout bon ninga na parler ngayo équipe nationale coach Bengue John Léopard sa père na bino préféré sa père na bino ninga rapé sa père na bino timba pe sa père na bino humble et on a souhaité bino ba joyeux Noël à tout le monde batamite malamu na bato ninga biso te vraiment joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à Étoile d'amour des longues jambes. Balobi top modèle ya média congolaise. Kandi zalaka dadine l'angolaise toujours na pointe ya Madonna biso moko et puis maman Abota Bastar na biso neti Bibiana Strela dadine l'angolaise. Ngai nayebi John Galliano nayebi John Léopard comme on dit John Galliano. Oui, John Galliano, tantôt John, toujours mon Galliano, toujours mon Léopard. Alors, John, na plateau ya Pandasango ya Congo, au même niveau de nini. Voilà, il y a Webi état qui est artiste, mannequin sapeur, reconnu par tout le monde. Tu vois qui n'a pas passé une nouvelle génération, mon vague, mon Mikolo, mon Makas, jeune, mon bayam peut passer comme on a bango les vêtements d'abord. Tu vois, jeune, wana, bazana, révélation, mon comme katina bango. Tu vois, esprit ça peut côté katina bango, bani va exploiter idée na bango, exploiter art na bango. Yango tous a kangam na bango, tous a associé na bango, ba jeune, mon boué, va se développer, baza ba jeune, tous a bango na Paris. Tous tracer chemin na bango na c'est sur le mingi na nenga police tout tracer chemin na bango makambo ebele pour na ba développement kama masap pour na faire de l'année prochaine 2017 faut te yasu na mangambasi comme peut passer pour tout monde ça peut commettre na buzoba il y a dit non ça peut commettre na aventure ça peut commettre na distraction et pour te appeler bato mususu ba perdre vie na bango na forme et appeler bato mususu ba bénéficier vie na bango na forme ya ngwana sikoyo état que ngai John Léopard état que ngai peut parmi les bénéficiaires wana naza yango na yena on peut passer kana yena idéologie état que créateur pour former ça pesa état d'esprit ça peut être distraction té ça peut être blamba 5000 blamba 10000 ko ça bat ba prix blamba mso batandangi na 2012 yo so John Gallo na kachoma parole parce que na mono ke mo mulai na kolinga
au décortiquer après. Nani na yeba John Léopard abandi wapi? Obandi nani apesa kiyo idée to makanisi ya kokoma saper babinga yo lelo John Léopard etake saper. Nena yeba nano obanda ki ndenge nini olala ko lamuki to komona kaka ba ancien na biso nde bapesa kiyo idée wana yo pe okoma lokola bango to ezali kaka courage na yo ya kimwana mobali oke osombi omibenga mi pesa père. Bon dino makambo babota manango ya batu na bapale ba yebi ba eskizenga na kuna ya bombe longi bo poto za na hiver batu na poto ba yebi mikolo yo dino eskizena ko longola po balobi bino ba saper bolata na bilata lata tata bilata lata tata selon saison aux écharpes malgré ça ba marche na le blaso ba marque te po yo jina kaste ba jack so memanga poto ya ona ba ya koloba mama yoji na castel ba jack ba mema yo poto bato memanga poto ya mutu mundo te papa mama te mama legi te mama kolo te na boya ko expliquer makambo pona ko déranger bandeko mususu ndenge mabete po bandeko bele balela pa na ngaboma moto ko to amena na ndenge mabete musana nga mtememanga ne misise mungongo ememaka ndenga elamba mtememanga mboko ndenge to mona ba joueur bale to mona ba maître judoka moi morote to mona boxeur makofi ngaso saper elamba bash mtememanga balandi ya Panda Sango ya Congo. John Léopard alobi iloko ememai na mboka ya poto eza bilamba ndenge tomonaka mbokani na mikili abetaka bale ndenge tomonaka maître Chura Mboma champion ndenge abetaka mwa mbuma champion kif maboko mabepe ndenge abetaka mwa mbuma maître Claude ndenge abetaka pe mwa morote yango ni ememai pe na poto. Voilà, tu vas mutamna domaine na ya. Bon. Na ina parce que relation na yo na ba saper o yo kuta na poto awa parce que John autaki Afrique na équipe ya ba Léopard. Koya ya John na poto aya na makambo ya bilamba. Kasi John na délégation ayaki John azongate John atikala. Eloko nini etindaki John atikala na poto? Bon na tikala parce que par rapport ya tananga pe na tala âge nanga zoki mo chance ya poto na ba 20 te na yi poto na komela na ba 30 na mona pe par rapport ba mbula nanga na ba tananga pe ya tikala nanga ndenga mabete na pusani kaka se baninga musu bavandi pusana to vanda ndenge mele lobaka voilà pusana to vanda na tikeli ka baninga musu foza mutema pe malamu na sali trop ngana Léopard na sali 9 ans na Léopard sali 9 ans na Léopard obiki ko 9 ans na Léopard mais ko tikala na poto obiki betsa batu mabaku kasi eloko bien zala kana mbikakatano ya eloko bien ya facilité eloko bien ya kana pasi tempete bana ko kemba na ba Léopard na ebele baseka biso ba distrait moi ozata nini maboma bokangama biloko na forme za kate pour l'époque batu bakosaka batu forme faux oya na ngwa ndenge moko ba ambiance ba bata forme ba ambianceur à l'époque bata forme basalaka ba mannequin te ba artiste te ça peut bana okende na délire moko boye na bar vimbi baby ça permet ezaka bon à l'époque parce que biso tenait technologie moko ya to comme c'est sap art comme si sap art et comme boulot mais siko société ya ba artiste au batu à l'époque ba fait beaucoup à l'époque on va faire ce cerveau Niakos pour venir na biso la mosa mama forme cerveau Niakos a grand prêtre mo bo venanga na ninga na biso bata forme à loi Jésus na biso na po nini atimaka déjà forme za art via beti biso na ninga forme a beti biso na ninga ndule pa na ko composer pe faire na ko ba chant via bate bele ba yemba ba chant via zeda mutu mo inspiration la sa biso ke ça pe ça art ya on peut le tout monde bota ba de belé bota ba ne belé ba bimi pour idée à vie même biso peut avoir bana vie même yemo ouvre beaucoup mutu pas idée pe mutu contribuer ça va faire Niakos na idéologie va faire question bango tout ba ça va descendre vers Niakos comme pe biso ba petit na eto ba descendre ba venir biso ba kiki de Paris ba prêtre ba bunda na makambo. Merci John na eba John comment ba découvrir bino na katakini pour ba mabino na Europe
ba finanga ma yele mingi ya vraiment parce que tu dis que ba saper akini ba quoi to benga bon na employé moko et soyoté et dérangeté ba saper na biso akini ba benga ba mona ba quoi ba déléquent ba mona ba quoi ba vaurien ba mona ba ngolo ba tumoko ka ba telengana vous comprenez dans le sens so lelo mwana na yo moi ça qui ba la saper ba mona ka alandika mutu ala zona na mutu na voyu moko boye obika ba terme ba benga mingi na ba kini surtout na kini mais na comprendre te ba pesi bino valeur ya komema bino na poto est-ce que ba tovali nini kati na bino pour ba bino na poto délégation boyaki combien voilà venanga moni keso tuninga sepeli mingi po tumboli peno pikoli peno lo moza trop muzindo trop kati ba découvrir bino ndenge nini ba découvrir bino ndenge nini na yeba ba découvrir bino ndenge nini kini za munene ba mona ka ba léopard moko boye o ba tsaka mwa ba alati na ye akola sa bilamba na ye mais chance sourire ba yepe poto ndeni ba découvrir bino expliquer na biso ve o moni makambo yo yango ngala bala mokilo azare ate yananga et ça un jour nous to sala ka anniversaire vena biso servos Niakos. Donc, tout ça fêté 14e anniversaire. Il y a Servos Niakos, les Ngantz, dans Zoeba, dans le cimetière à Gombe. Fait tout que vous fêtez, pour tous les arabes, vous fêtez, tout y a Gawana, ma titi, Kokata, salon, tout bon, ça tombe, grand prêtre. Ce que tu sais, que je bâtis dans la bino, tant que bon sang. Sans mon tafouta, tout va, à la moi, monsieur. Moi, là, la bino, il y a beaucoup de ça, la propriété na tombe naï. Na katiote, il y a Panza Sango ya Congo, et d'une image, il y a Maël ya Boania. Au moni, bato musu sunza matinda bango baba missionnaire, le roi biso. Veni en cause, ça peut sa biso bon hôtel n'était. Et un cimetière monté à sa père, tous les musiciens, bakenda le roi veni en cause. Tilelo ça va plein de dégâts mindele ba wuta ba poto ba kekuna bazo filmer na sala 3 documentaires pour nga za voir artiste ba sala nga ba revue ba teka ba revue na nga na sala 3 documentaires na monde te kamona ma WhatsApp to mona ngota ezali aya ba revue ezali to linga to mona ngo ade la Gombe ezali yo mo ba blo mususu de Afrique to ba to na bisote ya ya ba ko sa biso voilà toujours mon leki no mon pays ça là il m'a me fier c'est par rapport ba droit na pe mususu mais moi s'exprimer à te pour na Afrique so ba nikolo ba yo moni poto nzela wana ba kofi ba fini yo fotimba etake makaka mukolo na loba makaka mukolo kufa toujours na mbumane na monoko pe makaka mukolo akataka etapite etanga za na bwanya moko bo makasi pour na wumeli expérience na bulango na yi concentré na yi humble bato to bane bango bulo na balemba vie obina bango to zelaka tongo obeta on a souvent parlé selon motema ouais pour moi selon na moto te vinanga pour tous les gens taïna biso pa na bien péto taïna biso ba pirité to kola ensemble léopard eza bongo te léopard eza ba communal baba masate botemi bino to na se ya drapeau ya Japon etake ba samouraï bilamba moto sangisa biso to ba collègue te to tangi ba école moko non bilamba moto sangisi biso le wanga na ye edino image ya danga mais to défendre ka forme moto esangisi biso vers ça la boulot na ye petit peu ça la boulot na ye ya on défendre ka te défendre art monde art ke liboso venanga se retrouver l'équipe va se retrouver na nenga mabete ya monde art ya bongo na nengi wana biso ya sa drapeau soutien honorable Zakari Bababa sur les mola molakisi to ba prêtre to moi kuna lobe TV wana ba muta wa sala pa fungole ya biso nzela on est à léopard mais on a masola pototé pour masola poto vezane innocent yeba répéter on a so masolo ya léopard religion qui tendi yimta sala ke bino boye bana ezaki religion qui tendi ezaki organisation moko boye bato na kotanga pe comme bwa Congo ezaki ba boki ba organisaka champion au Japon bazana pour ça 3 champions ba qui ne Japon et c'est comme masolo banda ka bandi champion ya njili ba ke masina bazongi lemba ba evem kalamu pardon nakacho maloba te na ba champion 3 champions na et ngolo baneti 3 écuries bino to benga ngolo kwa bino ba léopard ba musu bazaki banani te ezaki be écurie ezaki ba sangisa ki sélectionner tous les champions bah il s'allait sur léopard expliquez bien sur tous les champions ezaki ndeni communal chaque commune ba loka ba champion bo bagaris na commune parmi ba quartier netinga na mona kalamu so tema commune na biso kalamu le ka succès mingi batanga ngo kalamu te ba quartier mte yeba na trop ba matonge ba yolo ba kauka ba 20 biso so tema succès le ki trop ba quartier bima ko le ka commune
ndenge bana banda balobaka banda batie général bana lemba mais na super pesa terminé c'est ça mais tellement lemba eza moi succès moi moke bacheka lemba parce que kala mutema succès le kala moi mingi yo mona matongi comme na succès le wa komi mais nzoka na quartier 20 mais comme na succès le wa soni pour ali vraiment le bunda makuna nzoka na quartier kauka comme na succès ba yolo comme na succès Dallas nyama yolo mais nzoka na quartier ozomona kala moi succès trop sur la banenga ba idéologie tant ba yo sala jeu concours na biso take ba champion ba sangisa ki biso to komi ko sangana ko kena ko kata ba fleur à vie bino boki sko bozaki ya commune ngaza ya kalamu bino kalamu bosangana na ba champion ya tous les communes ba bombo Mongafula Kasavubu Lingwala zone siko banani baganyaki concours bon biso tous ozali na biso ba champion mais ils arrêtent parmi ba champion il y a toujours champion moi zara toujours liboso ko champion zali liboso na biso comme on a été Kosengo Tima mais que tu as chance à roya poto te po zali mama mindele zali mama ba noir te mais on a sur mama biso ba noir entre biso ba noir on a ce que zali entre biso ba noir makambo ba religieux qui tendo ve zakara organisaki mais makambo poto zali mama mususu mais comment son obétante entre biso ba noir zali que champion na biso ya wa me commune wa me champion de ville à Kinshasa Mobimba Chikose Ngotima mwana matete na siba na poto ya matete ba bi Chikose Ngotima ape cycliste vélo aza un vrai combattant soldat munene pena même ngamoko na regretaka mais tellement makamba poto zaki ma voyage et on a betela ki ce qu'on a betela sur histoire neto ya poto zaka un jour to uti tomba vieux cerveau siniakos to zozonga tant to uti tomba vieux cerveau siniakos to zozonga tukutani na photographe moko international comme ne Yves Sambo aza photographe moko international asaka tour du monde makama photo musala ko sala ye dino image ko soka ba image ba photo atambola partout asa moto asa bon famille c'est biso moni musala bosa ne bokanga ba spectacle na ba forme na ba bala na sepe na boulot na bino mais na ko zwa bino na comme si bino ba professionnel yebika biso pe tozaki wana mutamute éducation na famille na bato mususu tala aventurier yo bato mususu mutamute na ndenge mutu pesa mato ya koyoka yoki ulubi bon tout son numéro non pesa ni ba numéro deki na mikolo ayo benganga allo John ouais, ça va nini mais na pusala tout monde na ba nini na ba masa no to solola na benyi muziki ndingu na benyi ba masa mususu aki wana to keto kutana nayi to solo nayi tena posa to organiser bino lo mo ba spectacle bo sala balabala nga pe travailler à de la Gombe to so ngo to mema sap wana bo travailler balabala to comme ça on skoyo na scène to pesa ngo valeur ye mutala musa biso mo ba kolo biloko kidiba to sala ngo ba toujours na doute kaka sitaka loko sala mo confiance na ngo ti ba fingo da trop ça perd mutu moko ne lo mo na ko lo mutu moko boye mutu pamba merci ce que biso to ye comme ça on a valeur à travers le cambo yon comme ça on a valeur tant on expliquer biso lo kwana to s'organiser to bi bon to le jour to pesa na rendez-vous to kutana to banda ko la c'est sap na biso to travail ka ya pesa biso mael ce que to komi ko la c'est sap na biso to komi travailler sap sur scène na momo na te mon côté bon na o luka sika mo organiser minde les premières sorties sur de la Gombe ameki ko organiser minde les ameki be simba minde les plein craquement ambassadeur ba la biso to beta ade ya Gombe Brazzaville to ke ponton to zoni wa minde ba munda ko mema biso ba voyage ba santé dans moto première sortie déjà moto ba les biso non le ko to monate ça perd zo le chaussée ça perd zo pumbwe ça perd zo kangama ça perd zo 3 heures du temps kangama nesi comme kangama na ko sauter d'une image mutabandi sans que quoi le peu comme monde dans tête États-Unis ekiko sikazali Yannick masalanga Yannick comme on appelle papa na maman bote Yannick ngalo ba mima komandako masalanga Yannick sikazali mbote ekiko Yannick ekiko mbote sikazali po aya na performance moko boy na sepela nango yo kangama wana mona ti le même na ba poto ngana na poto na mona les États-Unis na ba publicité mususu ba mo kangama ma ko ba mo changer ba oyiba mayele mais yo mo moni ke loka massa mais awa chinois de kini pa kangama ati gelo zane massa na nga face à Isaac bongo zane massa na yo obot na équipe moko ba Léopard ngana lobi chinois de kini na kangamaka na moni tokoti doute bon na koti doute te mais makamba gelo na kipango mingi te po ya voyage à Léopard te ya voyage à famille na bango il faut landara mingi ba réunion famille ba to memaka poto fa l'occasion ça mbongo wana ba milaka poto il faut landara mingi ma ba réunion famille mais tu kaza Léopard mais voyage ya gité to kontonde azaki disqualifié ya lokola joueur mo beta makasi na tanga komba limbisanga pona to zo contact na été ngaza artiste joueur na se plana mingi mais
moyen tanga combattre les life fort mais so ba bengete na voyage okende atana mbongo na ta soka futi mbongo landi mais ozali na liste etin siko vous écoutez gelo za bongo te ka futi mbongo et tombe gelo de azara na poto pe azali pas il faut te benga on ne compte pas mener les arrêter mener la yibima magelo te pardon sur nakacho malobati siko tango gelo chinois de kin ayaki ko défendre na ba activité na palais de Tokyo donc mundira yebaki na été ngai mabenga ye bon siko yo beng yo yo kaza yazaki na contrat moko te na bino voilà yo komo benga ki na benga ke pas à léopard nga léopard te gelo nga lo ba vérité sa frère nga gelo za soda nga na yebi gelo to bundi na gelo to voyage na gelo to vandane hotel moko pa ser na biso frida mushi esika zali na pese mbote bateau oyo ezalaka na kalamu na kimbangu na posa kimbangu mère apesaka biso bachambre léopard bapériode moko boye nayebaka tovandaka na flat ya mère tovanda ngai gelo sisimato muzeki ndingu kidoda nani susu bana kini gelo wana bozo baka chinois de kin gelo matondo yamato yena lukane komo ba chinois ngalinga komo ba chinois te amona lokwa ba iza mabiente pe lokwa ba chinois za biente umela te kombo wana yango sala na poto wa sala ye yango to yebili na komba chinois de kin nga mone umela te ya ninga komba chinois te na bi gelo wa gelo pena aza vraiment boy courage sika zali mais na makambo ya voyage à léopard ayakiti azalaki tepe azalaki dimdo biyom siko obengaki pole oyokaki mawa na plaisir to la na po biso to oya to un sentiment de masse na biso moko azalaka kuna elokula ya uye poto so weekend ndeko no moza na poto ata so bola 1000 ndeko sentiment za tango mo ndeko no wana eza lokwa ndongo za batutu te nepe gelo azalo a léopard azama kila léopard mais obika défendre ko le cabine so oui mais gelo faut défendre pas yaki d'avance ils sont obligés le rang sur le long sur relève pour le gelo non défendre ya solo wana ya solo sur relève ko le gelo ngana John léopard ngana missionnaire léopard ngana loi léopard ni mutaki déposer nga ceux qui tolo ba le roi évangile je surtout ba le roi évangile nakobenga gelo azaki le roi David ngasona loi Jésus na yeko kisa sko mission gelo azali kwa ni mike kazo pesa ka sango ke mwana nzamba koya bobongo la mitema mwana nzamba ngo siko John yeyo petit frère Jésus Christ de Nazareth balandi apana sango Congo babi monsieur komisho balobi John Léopard nde nziye sumasia kaka ndinga lobi gelor azalaki lokola David yazo panza sango ndenge dino imaza panza sango Congo ndenge pe John ndenge pe chinois de kina zako panza sango poete John aya toba ndenge ma bongo ndenge mabete to azane frère nanga mais on dit makay quand même sina ndinga keku mingi na ndenge mabete nga ninga gelo makasi afra nanga za problème ote na problème ni ta problème nanga c'est platé msusu ndenge oya poto oya poto te mais avantage belé par rapport na e msusu ko mi ko déranger et pourtant na bise ya so ngo ko maloko ngai secret nanga ya Jésus Christ ça arrête ça distraité ninga zala ngana na 3 faces na 3 John na bongo na 3 fois sur mo bongo ma 3 fois lokwa nga wa multiplier so quand même face mongo tomber siko d'après yo ndio mona kaya la nzela mystique quoi oyo nzela ya Yesu Yesu moi mystique siko Yesu ko nzela na nini po na moni yo Yesu Masia de Nazareth siko Jésus Christ de Nazareth bon yena habité ngana petit frère il y a Jésus Christ de Nazareth muto nzamba tikela charge na biso batamokili esika masomo na biso ta ko ba siko Yesu de kinza chino de muto ndo na binzela na ete ya lo binga na 3 faces Jésus ça la 3 jours na sama bele nga apemo makasi ninga spiritu na 3 faces siko yo na habité na bi spiritu na ete bon siko na lingo bele liloba moko parce que yo mona neti ya problème na yo mais yo problème na ete lobile luba moko to ko tapé 2017 hein to ko ta 2017 pour et ça les puis moi bien Jeune Noël à gelo matondo Jeune Noël à massa dans gelo est-ce que vous allez na pression mbote na ngako mingi ça à l'aise mon frère courage bosser voilà
Merci John Léopard. Asile Kopé ça joyeux Noël na ndekonaye chinois de kin otobengi Gelor Matondo vraiment chinois de kin yamba yango na motema moko po ete balobi to bongisa to bwaka oya kala tokota na mbula ya sika vena ngana kati yote ngaza ngana problème na ete yene mda problème na yem mtu msusa mikumba na ngeta ngaza ngana mikumba nete afra na nga po mutu so ningete jama ko bise ba joyeux Noël jama ko ba foninga bato msusu ba oningote foninga bangwe ko mama siko nene ba relation na yo na ba ndeko mususu komba bazebele o bina poto bazebele surtout tangi ba kombo peut-être tout le monde na relation tout le monde o ningi ngana ne bien o nimi ko ndima parole na ngate ke na ko sauver bango na ko aider bango wana na za pini c'est vrai za pini Léopard ya oliae na olia otikati wana elobi John Léopard alobi oyo akotosa te akolia ye wana elobi ye moko John Léopard alors nena yeba sikoyo John Léopard na makambo forme ndeza la kaka babi forme intelligence ezali forme pe ba voyeux za ki kala mesiko ebi ke bino bosali tout pour forme e bongwana e koma quand même na nzela ya bien ba pesa ngo pe valeur ba pesa ngo pe lokumu alors nena yeba sikoyo ndenge makambo forme ngo sikoyo na Paris awa ndingo ko na mboka Paris o trouva ngo ndeni est-ce que mona penza selon vision na yo est-ce que mona penza forme zula tama toujours na ndenge oyebaki na ndenga kala to na ndenga ba Léopard nde bubino ulataka ouais dino forme neza boya ya ko sauter forme état d'esprit ya na ko sauter na ndenga bien panza sango et dino image omoni forme za état d'esprit forme za ko yeba état d'esprit ko yeba ko linga ko régler blambano kitoko ilingeli omoni forme na ngoto ko sabatu 10 000 15 000 oko sabatu ke de 20 000 et pourtant neti banani bako sabatu a 20 000 oto bako sakas osombi monsieur lambano weza ino 2002 osomba 2017 tene ticket za tika rapri ya 2002 oyo ngoko sabatu peut-être mabatu msuna poto bakota na bomba légalité to même so kenda ne kaito ki pane violent to ngoko sabatu mais obosa to na poto mutu mso kendo ne ligale mutu mso ko betelo na internet boko si et bongo blouson les plus chers blouson balakisa biso ke blouson mo boye somba mana valeur mo ba 19 000 euros est-ce que pour na yo eta ke saper oza d'accord nango pa po ba biso biso ngwanzo peza la kati vena nga ya ona lobi moni ba to wana tu ba lo saka trafic to eza penda ke mutabimse mbongo na ye asombi yango na valeur ya 19 000 euros est-ce que ça existe non ve et d'une image na cautionné moni makambo ya ona zoloba eza ba makambo bo o jeza ba faux prophète ba oya wana ba faux saper so moni saper comment ya ba mensonge ba pri amonta ba trafic so ko linga basi no ndenge mo bien okosa ka basi no toza saper pona okosa ba pri mono danger ya msupozo ko kabla wo basa ngote to mona ba ngozi okoso pena lati 20 000 kabla ta mo sa ta 2 000 ana ngote ba aventurier to binga ngo trafic on ba trafic ba mbuye formé faut solo ningo zali faut solo naturel faut solo ningo yoza moni bato mususu ba kosa mama ya mama forme nga suko le belango te po na komona ba mesha suko blo bisu tinda nga suko na tomboka po na mona mensonge suko bisu ba kongola to ngaka lokuta kongola ni vérité te na bisu ke muto zo kosa oyo zo lo ba mabe na lo ba mabe ni zo ba vérité ke muto za muta mensonge asa innocent na makambo yo to ebiete na makambo bilamba za innocent aye kaka kosa ka bato ba pri passa la ba trafic na ba momi na sima komba ba saper et pourtant saper za ko to moto moko boye trôner lamba donc yo siko d'après yo oyebi ke ba saper ba koma kosa ba koma kosa komunika ka saper le bima ba pri aventurier vrai kombo ne benangwa aventurier bika bana ba pri oh ngakutu blouson le nini yo lamboyo aventurier tente au carré tente peno carré tente au carré aventurier ba comment kosa ba pri po ba bima la ba fille voilà il ne va trafic na yo kosa ba fille surtout ba fille na biso ba mboka ba mingi ba Paris ba bela ba nini ba comprendre to ebina biso ba jeune nga mabete ba ndona ba sibo limbisanga sans ba be ya lo nga mabete mais ba trafic OK ba trafiquant ay na trafic ay loko tay ka na trafic ebele
aza les trafiquants il a makala mutu moto to maka moto makambo il a makala balandi bo comprendre John Galliano ala saper ndi to bi saper Léopard o ya bunda bilamba mutu bima na poto yé mutu zo confirmer biso que ba blouson il y a ba 19000 il y a ba 20000 o toyoka keza ba trafic parce que il y a yebi yango confirmer yango vraiment pesa na siko conseil na bande ko na o ba me trafic ya bilamba na kati ya fort na kati ya sap neti bande wa me ba trafic wana faut le quoi bon la mtema la ba tika ba aventure o ko ça va te sommer la moment 19000 em sou mona we mo bota so souffrir em sou soko to mama ko la bana ko to lo ba ko mama kati mingi te to pesa mingi mama mkongo na biso to ta mingi liboso na biso mais to ça mama ele moni neti nga ko sote ya nga za mutu mona bénéfice na mama blamba na ninga mabete ça ça peut monter dans le monde entier tellement alors bien bénéficier le nga ni avant libo c'est vrai monde entier na bi Congo quand monde entier na les sel ça peut monde entier ouais les sel ça peut au bénéficier na makamba bilamba et bénéfice tout ba bénéfice ngo et ça nini vie na vie na ma blamba ya lo vie na changer ya ndeni na kamba forme lelo na comment un sapeur responsable administration tout complet na vandi ça indusa na vandi ça makambu tout malgré tout le belango te commission d'ailleurs blamba maintenant on bela terme batamaele ba comprendre avant ça de makamnyo so mutu asinga mutaza na poto mo makamwe singa mutaza na poto ya ngaza nango siko ba wana bazana ngote ina grâce à nini makamba blamba na quel sens na bité ba bazana ngo expliquer na quel sens makamba blamba na makamba blamba ya on a binga na sa terre o ya bénéfice expliquer balanda expliquer étoile d'amour de longue jambe balanda yo alando siko ya on a expliqué ngaza s'appelle le seul sapeur au monde entier ils en Asie Europe Afrique Amérique wapi le seul sapeur oyo a bénéficié na mamba forme zanga na quel sens na sens nini ndenge na biso ko liboso ya ndenge to mona ka musicien ba ya poto na mingongo ndenge moni ba joueur ba ya na balle ndenge moni ba maître ba ya na morode ndenge moni pe ba boxer ba ya na makofi na ndenge idéologie ba danser ba ya na ba loketo ba danseuse ba ya na kamulangu na ndenge idéologie ozomona ya ndenge pe John de Léopard na ya na bashi bilamba yango wana bénéfice na yo bénéfice na nga yango wana pour le seul sapeur ya poto na mama bilamba pe atikala pe azo évoluer pe vina nzamba pamboli pe zo ke liboso zanga monde entier na le seul sapeur a bénéficié na forme ngam na bénéficié na forme mais moi été ou le banganga po biso de bata kati dans les seigneurs to za bangate to za mingi mo mnoko kanga to za trongate mokili sumu to no loba ba zo pambola ba makambo ke kitoko. Merci John Léopard nazope sambote na madame Sifa Tifanto maman la Tracy na Lyon na Lyon oui Igor la fois propre na kati ya Lyon papa na Tracy motema maman Sifa na Lyon oui bango ni ba 6 millions monde pena jeune pena na kati ya Lyon za mo John Léopard na kamwaka na poto pena mo jeune mo na kati ya Lyon pena masala nga santé ndeni bien ndeni kasi il faut na virer mo lo mo lega na carte bleue oh moi ça nga c'est vrai yo na kati ya poto ta ndenge moko mais yo ça va ça va mon frère on peut massa pena bo yi koti Igor la fois propre les jeunes patrons les jeunes boss Igor la fois propre to watika yo vanda quoi Igor la fois propre na kati ya Lyon na 7e arrondissement na Lyon Igor la fois propre blaguité. Voilà. Merci Balandia toi www.pandasango Congo étoile d'amour la fille de longue jambe azolanda biso na minute yo dandi l'angolaise ba joyeuse comment joyeuse Noël ndenge za la kaka là to passer émission en direct toza shiko na mukolo ya Noël mukolo Yesu abutamaki donc yango to kosala émission oyo vraiment ezoleka na esengona kitoko na elengi na pesi mbote na ngai na Igor Balou simple mais beau balobi mwana mobali oya tonda beauté lokola mwana mwasi. Alors pendant que molaité John Léopard tozokoma tozochite na suka émission na biso vraiment nena yeba sikoyo toaki na mutu moko icône moko oyo asida kotika biso otoyebaki pe na makamba sap azaki musicien mais tout comme kolobele mingi côté sap
avion wana zaki modèle avion wana soka bimisi bato nyonso balandaka na kombo ya Papa Wemba ekumani asila kotika biso vraiment que ton âme repose en paix nde ezalaka kaka na ndenge sikoto na ndenge ya bino ba léopard na ndenge ya bino ba saper na kati ya Europe mokili mobimba to ba mokili mobate me na kati ya Europe sikoyo vie beaucoup la tika biso pona yo John Léopard siko nana kotika na relève wana relève oyo ke na ndenge ya ba saper to tisiko na ndenge ba saper parce que vie beaucoup la azaki saper musicien na ndenge ya musique écoute to tiens na ndenge ya sap parce que tu dois compter comme saper oui ba français ba bien comme saper musicien les seuls pe musicien ba benga kombo na kai musicien mota benga saper musicien alors siko nani na yeba pona yo nani akoki ko remplacer place wana parce que lelo to mona muta remplacer ni nani to moni ete pona yo nani akoki remplacer wana oibite pona place wana sika ba vina biso ba Papa Wemba ava Papa Wemba tolongoli fumwa mputu modoko enfant conféré mais tout siko na génération na bino bato bozo pota na makama bilamba makama forme o nga léopard o nga nzambe o nga boy vous comprenez nena yeba siko pona yo vraiment nani akoza place wana na génération na bino bon moni makambo ya ndenge ya mabete nzamba za wana likolo d'abord nzamba za wana lola babina tango ya suka o mona bata mokili ba o manki na nzambe o mona muta mokili ko mi benga nzambe mais oza nzambe te nzamba wana lola o moni ngalinga mutabla kina komba nzambe te via mutete na mutu mutamta vina sala mais so mo blagi ma père na biso za mabe a père na biso tout a pena bana ne misuba hotelemela ozomona to bangalinga mutabla kina komba nzambe te nzamba wana lola na mokili oyo nzamba za raté à part venir cause descendants zakiti zaki Papa Wemba mtatike na relève teke amina e ta Papa Wemba kei to ba na minto porte zo kangama na baninga ba vie nano na ndenge no ba vie wana na tangi venir cause na Papa Wemba izana na vie morote ya wa remplacer to ça ata za bon moy a olega lo mpepe poza na vie morote remplacer wana izaka ba venir cause et Papa Wemba sili izana vie morote za wana o ata vie moko soki venani soki venani olega no ils ont débattu wana baza veke c'était pas beta forme pourquoi pas te chef que c'était pour c'est le mot betangama ka nyakos et Papa Wemba historique ngami wana après génération moko boye tu habiter sur lobé comme et ce que John Léopard na kinga tu habiter sur lobé comme bien génération na bisoté ils ont pas pourquoi ka John Léopard autant ka John Léopard mais pas ça général pas ça danger pas ça makamba danger na sap ça usaki nini kokota legalité etake client wa sapete oza client o kotene client na mbongo afuta ba tax na ye afuta bempo na ye ali sabana ne na ndangu na bango wa sapete John Léopard liboso na John Léopard liboso na yo ezapi na baye oyo bandima mape na communauté congolaise na kusomba etake client etake saper alors to binzambe ya forme za ni 15 bayaka ye oyo to kontaka na ye lemsuyi pe ako ko défendre quand même forme na ndenge ya génération auto mona sikoyo mpanze sanga solo en koso 15 bayaka tanwa question voilà obongisi ne siko pona nzambe nde nzamba akali kona lola nzamba za na sete wana ne na ko loba likambo mote na katso wana po na ningate mutamanke koma nzambe akali kola c'est kuna na ciel to banzamba ga likolo bon pona kombo etake biso individu motangi kombo etake biso batu ba citoyen etake biso batu ba monsieur tangi na kombo c'est normal wana sala nini faut ce koyeba moni ngai na loba parler sur nga zo loba nga to parler sur oui toujours parler sur la SAP oui toujours parler pour la SAP client ya SAP on a ka tote ya yo kanga mo mke bona monde SAP ya expliquer moi kama mo mke SAP alokola mboka alokola mama SAP aza munene mingi alobi mo mingi bele na kati SAP toza na couturier toza na styliste toza na cordonnier toza na modéliste toza na ba kombe bele so na kanga ngo siko elege be na kati monde na SAP et John Galliano aza nani aza créateur styliste pe couturier ça la 3 rôles na mbala moko John Galliano bon John Léopard aza nani John Léopard c'est quoi ça saper mannequin
artiste sapeur mannequin. Et bon ba mususu na totangi ni 15 bayaka totangi ya mwana question bien ya mususu jour bon ngala yebi ni 15 bayaka etake sapeur bon ya ngai na yebi les émissions tozanga no to solo langa na ba kombo mususu vraiment na yebi na ngango te na yebi te na ndenge mobwe na yebi itake batu kaka to vivre na mokili itake batu ça va mais yo ndimite ke ni 15 bayaka sapeur te na habité vine wana na habité na bine vine été mais tout ça la fin de ko oui oui vine été mais tant que yo na mabela Paris et tant ba lobela ni 15 bayaka ba lobela kita kiki na habité nga na sapeur nga John Léopard sapeur ye na ba Léopard baza toujours tembe nga so normal na so maintenant nzela katikati va na ibi vine été na habité so za nani muto otuna na ibi vine été mais singa ne jour na ye tuna evina yuzaka nani yema oloba vine so zaka nani mais ngani anzawa John de Léopard artiste sapeur moto a voyager na makama bilamba moto a voyager mbonga tata na mama te bateka lopango te moto a voyager na simple bilamba ne misa voyager à micro milamba memenga partout bato bien ba ko comprendre la valeur ya bilamba lelo nga sina comprendre ngo kala na otina ngo Afrique musika na yena ngotia fotimba ebongo Hakim. Bon, il n'y a pas combat battu. Il n'y a pas combat battu. Parce que le blouson le plus c'est que c'est non, il n'y a pas combat battu. Il n'y a pas combat battu. Il n'y a pas message Yamamoto, Jean-Charles. Mais c'est à qui nous éviter? Il y a Jean-Charles Castel. Mais c'est à qui nous à Suisse on éviter. John Léopard yonde tembe. Bah ça perd ne sozo ya bango na comprendre de pour nini. Non, boyate mon vieux nazo ko expliquer kaka moto aiba. Nzela na ebe sika uti aiba ni makambo weekend ça ko boya te na expliquer ka moto kombo na c'est tout surtout Hakim ya wana na Suisse ebiete etake sapeur ngana ebiete ke sapeur ndingi to ebiga na communauté be to bike sapeur mo pas na Suisse Hakim non ebate ngana wana na ebiete c'est vrai na ebiete kombo wana na ebiete habité voilà lobani oba film Hakim Prince à New York Hakim avant na Suisse wana on a bien Hakim Prince à New York au total à l'époque vient na dit mais faire ça là yende na bien so boya bango na comprendre pété ta que Léopard po na habité po ni tembe kaka ngana tembe ta na solo la ya ngana tembe ta ngana John de Léopard moni ngana ngami masolo ba ndenge ba ya localité ba ndenge ba lokote ngana ko so mingi internet bango baza ba loko ngaza international ya bango baza ba loko ngama kamnga asali po na mona fo moto asala plus que moi pour ça ko lekanga ya danger wandi na comprendre te mama kamnga asali ti le ko sala mate na tozana les meilleurs pour laisser ça fait matai kina moi tabana li kontana les meilleurs ngano te biso to bato ya kaka makambo tona les meilleurs to fo longola ngo fo skubuluka ilo moto semne États-Unis balongole bato na balongole ba saper na Bukavu ba États-Unis on est à mon sur balongole lo biso sala pote sur longo te ba saper ba bénéfice ta pas rané Léopard to salika moi ça peine total bénéfice te je me soupe blambola ta ko bimi bozoni bo mwana sepeli papa faut moi cantine moi na école c'est moi na mbonga bilamba mais bango peut-être ça lango par plaisir bala ta par plaisir pas c'est pesanzoto voilà moni ke baza ba saper te bato tangi so basala kama par plaisir c'est pesanzoto ko sa basa bato o ma komboye ba couple bato wana baba ba saper te baza ba kombo musufu benga bango abenge ba client na bike uza mayele mingo ko ba saper kombo musufu pesa bango basa ba saper te un saper za makambo sa te o mona veni en ko sa makambo na le komi atatu comme natanga sukango to la un exemple ba kulutu aussi pour makambo ke bien biso ngo tambola bien landa bayaya donc pour na yo baza ba saper te baza bato baza ko influencer ba momi pour ba bi makala ba na basi yango na bango wana ba saper te na gambol ba komo na suku tangi na yibi na bango te mais ngana lobika ka bato mingi ba saper te na Paris ngana ya kuta ba jeune moi bien le ba trésor ngando na kuta ba jeune moi bien le ba Patrick Meka ombre jaune na kuta ba jeune moi bien le roi ba Cyril Kina na kuta ba jeune moi bien le roi ba Ziko Pale papa na Josué Ziko Pale musique na kuta ba jeune moi bien le roi bongo na kuta ba jeune moi bien ba on peut passer les vêtements d'abord au moins ba le roi ba sapologie au moins ba Jeto Mbala au moins na RBK Bokechu au moins ba Igor Dolce au moins ba tutu bazawana ba Gucci Blague azawana ba nenya bongo mona ba yaya le roi ba JP ba safula d'administration au moins na lokola
Mama Paradis. Nandenge mo ba marque ba bongo. La reine Ngeso. Nandenge mo ka bakati. To ba ndenge mo ka ba bongo. Sapé de Noël. Danger makambo tabana sagete makaka mukula kufa toujours na bombane na monoko. Ya ngana muto na ina pote na ba révélation. Ngana ina pote na beti bango tabana sagete. Le na romo na ipare soki ba sapé bomo ba tabana sagete. Na ina biso bango tala bango na makolo. Lelo bango ba banzemo na bango tala bango na makolo. Na ina biso équilibre. Babi kangi masoro équilibre. Ah, maman est bien monté là. Mais yo monanité équilibre sangisi ba parisien tout sangisi ba sapeur tout ya Paris. Équilibre. Alatini ni na lokolo équilibre. C'est le bango so tala bango na makolo. Sina lobas balamdaka idéologie na ngai. Tabe miso lo bango to bazolo baka. Tabana sakite John de Léopard balela ka babi valeur. Balobi Nzambe a opé sa idéologie Nzambe a forme ni 15 bayaka félicitations na idéologie aux alango. Balobi ba ata baza kundima yote mais ba kofiri na kundima yo wana na bwaki langa o John te mais wana c'est selon ngai solo lo kwanga na oboya mutu mo boyi pare nga suna ko boya mutu te ya Nzambe la lola netinga masola Nzambe ya ko so tinga so bika Nzambe no John na pesi félicitations John na pesi félicitations John nazo pesa félicitations John nazo pesa félicitations na Nikes Bayaka parce que na Nikes Bayaka aza ko créer idéologie moko boye e ba tu ba kolanda yango na pesi ba félicitations beli pesa ali joyeux Noël Nikes Bayaka bon oui Nzambe kana lola Nzambe mo kila sarate bon wana eza ko s'engager na yo non ba réalité ya to beta mabakuté so moi mutu mo makina Nzambe comme na suka comme na date d'esprit à l'époque ya Moïse kakebeta bikekwa na mabele panzana makambo salama Nzambe ba blaga na été comme na tanga suka so moi mutu mo blaga comme Nzambe comme na date d'expiration keba comme na suka ba blaga jamais na comme Nzambe. Merci le pas coach Benge merci va expliquer bino pour na kina yana ngani nga calme na moni yana ngani to solo na nga poser na kina nga poser to mikolo yo to tika makama ba dissertation to yana bita sika 2017 mama bilamba mo ba to mo ki mabilamba yana katsote bilamba ba to mo ki mabilamba yo mo ba saper mi makoko mo ba musicien pourquoi ba comprendre que la poto en musique zo beta na ngote musique ekufi na poto ba saper ba mo ko ma musicien c'est bien nyako so ko to ba studio to ba mo c'est bien na bo idéologie na te mais tous en habite okoma miso yembani mutu mso yemba bo ata kofi ko to voix za bongo te mutu mso ko yemba ko panza ba bafra ba ngongo so ebite so meli ba zododo so meli ba gene so meli ba soup na tolo mutu mso ko bando yemba mfani no misi wana zo bokela nani wana zo to solo la so misi mususu pe ba misi ko te ba sape ko mo luka ba ko mo yemba sape mususu mo yemba bo fo mo pe mo bien tout le monde sape to mi studio na bo nga ide na binote mais si donc on peut ça na bitité bon wana o futa ta cantine bana te na école est-ce que sommes bana cadeau Noël o sommes bana cadeau Noël bon que bois distrait tout à la ajiko tout à distraité tout à la mbula ya on a biso bino na loi Jésus na bino na nzela bola mnanga nzela na olaxa so bola na nzela o John de Léopard olaxa o za tomber o tu peux bénéficier na makambo te o ke o mbuye ba mise mo mbuye ba mise bon mo mbuye ba mise ba sala makambo bele mo na musique ya facilité bon mo ko mbuye mise okoka yo mbuye mise lo fali popa mso de capo yo mtaleke tous les leaders ba mise nyoso mikie na bino wana fali popa leki bino nyoso fali popa leki ba ko nyoso na ba wa zoba na ba wa ba mo yele mikie bana mikie na ba wa wa kizenga leki bango tout fali popa ouais je te dis la vérité fali popa leki bango tout fali popa niveau na bango ta ngolo na lo beno fali popa fa na kompa leki bango lo John de Léopard na ninga ska musique eza ko s'engager na yo hein tina ninga normal mtoseli ya biso fierité mboko na biso denga na sa fierité ninga sap ninga fala osa ninga musique c'est fali ba vion tout ba lemba vion tout wana ba lemba ba vion tout si ba lembi ba mota da veni bana ba koloka ka vio mwana nga sisaki da ba mwana nga ba fe mbe o rêver bana ba lembi yana le ba moni ba chez moi bina Paris les vêtements d'abord pourquoi na prier ba natali na age na bango ba comme na ba 7 bana te ba 8 bana te ndenga mabete tape ba comme na 7 bana 8 bana faut ko tika bango pesa bango ba idée ko zo génération mususu ya papa mbasi la raté ça génération ya papa mba musique ya to le lobby ali comme mutolo papa mba fe nyako so tika ko mona bata bongo ba tika suko zonga tata ba vie mo kala bana bona ba poto a ozaka ba poto ti ba kunde na pante a tika ozonga ta commune kaleska utate
Balobi, c'est une idéologie. Balobi, va la pendant ça, on va comprendre. John Léopard, Ayaki, pendant le Paloba, mais Bobika pendant ça, on Congo, à temporisera, milimo quoi. N'affaire 12C, ne bomona sololi na nenge ba, à sololi na nenge ni ya qui professionnalisme non? Tout ça les qui professionnel qui talatala, même tala niveau na ngasa. Tout ça les qui. Parce que on tengana expliquer bango. Il y a autant que ne blabla tout sur calmement. Tout sur calmement. Mbali bosobo mona John Léopard a solo la poser boui vraiment pas coutali na moto yo bagage moto vraiment c'est périlleux. To meme kaka na tempo tempo quand tu 27 tempo pour makamo pele kana ninga kimia vraiment ezana makamo so na te John Galiano John Léopard alobi oyo ko koloba vraiment bande konanga ineso o amoni atutami na kata masolo oyo esale moto mapacité bon tozo ngo pele musuka nitka to seka na biso mais ezata so famille John a problème na binoté a famille na bino babi ermo fo mbutu pezalaka na ndenge masolo congolais biso ba congolais kati to biso congolais to la vérité te expliquer muntu yo sa perte oyo le bimabé ma bene wa sa perte elo nga ba singa John wa soldate et ce muton le bimabé mabete to na sana ngapi na ba tenite nini c'est normal na berente c'est normal na soldate vous appelez écouter mutu musuna nzela msusu mais ngoche exemple mo lo mobwe msusu John Yozano au salaire nous monsieur na restaurant na bisoté comme exemple normal c'est normal ça merci John toko ngonga na biso koki balobi ezala ki vraiment émission moko un peu différent na ba émission oyo so John asalaka lelo akutana pendant sangwa Kongo nde to meki osolola na ndenge penza ya mikolo na ndenge ya kibomoto na ndenge ya maele pe bwania ndenge baloba kaka vraiment John Galiano na pesio dernier mot poto kabwana na biso si merci mingi na sepele ya neto lobeka ka to souhaiter que va joyeux Noël à tout le monde na kena Londres kanika ngudi off London ya nanga kanina ba petit tuna parler bana na mère famille mbomba libota mbomba joyeux Noël à tout le monde na maison na France ça joyeux Noël ba tout baninga John de Léopard na zone mboka tout partout au monde baninga John de Léopard na keming so côté Luanda mikolo bana Luanda vraiment ba komi ko benga ngama trouva na Luanda pe na boko mi ko changa ma mbutu na bosante junior kimpulu junior tumba bondia na bosanité Fisto Sasa sommet des sommets plus 10 to baba na to Angola pena vraiment humble papa to le kana kaka foto bete suba tuna bangola to yeba ninga mambongo kenda par rapport à Jésus mona ye dino biso voyage kaka moni ba massa ba collègue na ba utaki ba frère d'ici ba zongi na sana ba ensemble te ba ya suba Paris ba kenda ki ba Suisse ba zongi to mama voyage de suko bobota mana makambongo bo kende bo lo ka biso na mi benga à l'époque wana les 12 apôtres ya Jésus poto yilo wala ba panzi sango to ba po wana fo panza sango partout tambolo monde zo mona ba ya ba panza sango je ke kitoko ngapenza na obunda bien bo moni ka petit frère na bino nga sopi Léopard bo moni petit na bino bo tchaka espoir nga sopi bo yo comprendre sopi pour petit la lokoso ko les Argentines te maîtrise tout ça temps en temps au moins les kamoto tu va temps en temps non c'est koki merci mais vous savez madame Sifa Tifanto talaka ba na Lyon igola fa pop na madame na maman Sifa maman na Tracy maman Sifa maman na Tracy maman Sifa maman na Tracy maman Tifanto hein to ba jeune couple to éviter so ba vivre le roi ba tout monde ba mbongo moko bonne bango là so ba couple ngote couple ngo so bele ka wa ile kina compte na se ba couple ngote so ki mbongo le bele ko so bota na ndako na so comprendre makambo te vraiment igo la fois propre jeune moko vraiment comme da papa comme da glissa kaka ele mbati makambo ke na kaka biso to ba artiste to ninga bongo to ko ba mbisi to ninga mingi mai ko pona kufati na zala ka en fille faut toujours j'ai que na bon to toujours en vie to so développer ndenge to zawa dans Paris effectivement d'abord ban peut passer kaya faut zo bango faut zo na temps au mona ban ba ko expliquer ban ba comprendre idéologie à John de Léopard non John de Léopard biso to makambo te vanda vie bonga to na ba mbongo na biso mais to ko soutenir idéologie na yo pour to moni ba jeune vie zo beba merci John na bosana tuku Felipe mama ministre mama Pauline Nzongo vraiment moi le ba moko pour na famille Nzongo
le maman pour la maman na biso Pauline. Pour la ndekolope Didier Nzongo, bébé Nzongo Arata. Quand frère nanga Didier Nzongo, ya Didier. Frère nanga Arata. Mes condoléances. Moni ma liweza Rwambula ya. Ebeta lopango mote. Liwe Rwambula. Ce qui le bébé pas voisin, le bébé comme pas bino. Tu vois liwe tambola rapport, ya Rwambula, ya nzala biso tout. Ça mazala kana yet. Abatela kaye biso pe banane so tikali kaka balo sambo bele to zalana ti makamto salama na si programme tino zo pa Didier na so na Didier na zo pa programme to kaninge zalaka to zalana to lela mama biso ma Pauline. Merci bien. Merci, c'était John Léopard namiko panda sangwa Congo émission na biso comme na suka ngape na kopesa bayineso basunga panda sangwa Congo balanda panda sangwa Congo bambote mingi na pesi sapin de nono babi mama paradis vraiment mitano na yo place aux ali na pesi bambote na ngai na étoile d'amour la fille de longues jambes na pesi bambote place aux ali balubi bota la John Léopard ndenga osala ba tapage na ye bilamba eza koloba Ogi Champagne de Zurich Père Buffalo de Bundes na kopesa bino bambote place bozali ba joyeux Noël ya madonna biso moko Dadine l'angolaise siko zali na peso mbote mama Paulina abota étoile d'amour abota Dadine l'angolaise abota Bibiana Strela vraiment na peso bambote peso zali ba mama langale so Bordeaux na peso bino bambote peso bozali vraiment nazo porter bino na motema pendant sangwa Congo ezana bino elongo Clarisse Bibinda la femme à barbe nenga lobaka blanc la Beyoncé de la presse congolaise Zidane Molicho mokonja ba mama bino na pesi no mbote pa bozali vraiment Magila Balançoire na pesi bino mbote ba meilleur vœu ndenge zala kaka mbula sika makambo ya sika balobi pendant sangwa Congo toujours tokokene na bino ti na suka molongo balobi site oyo eza kodokisa bato mitu vraiment Biki mama Olanda ya Biki mama l'exclamation de la beauté Biki mama yaza tellement mystique coup de madeur asa ba forcément terrible to ba mosi moko ya bien minu pembe le roi ba ange to ba mosi moko vraiment na bambongo na bosante la carte qui gagne Jonker Ndombe vraiment ya solo laka na bosante zo ya kati mbote na palais mbote na batutu ba Olanda biso mbote na famille ya Nangedino tout le monde joyeux Noël na bosanité batutu sapologie neto solo le kaka basi mo mbote suka bozali masa na ya Niki Mbiai masa na ngasa zali Didier Makumbi bambote na bino suka bozali o John Léopard idéologie tikilaka idéologie c'est seulement ma forme il faut pas vous distraire ma forme il faut pas distraire bino to comme natanga suka fin de la mode. Merci John, merci. Yo kana bien fin de la mode. Merci. Fin de la mode ndenge elobi John Léopard fin de la mode. Mbotelanga na restaurant Ewaka et pa ya mama Jeannette Ewaka na Ivry-sur-Seine babi kuna okolia kitoko. Soki olingi olia moi elubu olikana restaurant Ewaka na Ivry-sur-Seine na place de la Gambetta balobi kuna okolia kitoko. Na restaurant pa Gambetta, le journal là tous en hôtel Gambetta. Oui, mais hôtel wana passé du journal hôtel wana. Après na bimi wana na mona ki restaurant wana. Ewaka. Ouais, na mona pe bande wana bazayuha ba bujenga et comment ko Congo balimbisanga ba Congolais ba bujenga. Mbambote John Léopard côté mabele côté moleki awati na bino temps. Les gars qui wana parce que dans le journal le hôtel wana. Même na restaurant Ewaka. Oui, na vu c'est scène na zubi c'est 300 c'est 323 c'est vrai. John Léopard azala kipe pembeni kaka wana mais malgré tout akilia kipa ya mama Ewaka te mbala sima John akolia na restaurant Ewaka et pa ya mama Jeannette et Antoinette Bukumba mwana popi ya mokolo balobi yonde marraine ya panza sango ya Congo na kotika yote siko zali na pesi mbote na ngai lisusu na Père Buffalo de Bundes place aux ali vraiment ya yo yango wana ba joyeux Noël mbote na ngai lisusu na Ogi Champagne de Zurich place aux ali vraiment Judith Sebo la lyonnaise Sylvie Chika balobi vraiment tous ala na bino toujours elongo po to tambusa Panza sango ya Congo Ursula Kote balobi joyeux anniversaire azo préparé anniversaire na yé na bateau balobi
John Galiano Ursula Côté a préparé le voyage dans un bateau. Pour le bini pour Ursula Côté. Mbote Sikazali Ursula mais la bosanité femme noire, femme africaine, oh ma mère, femme wana misila naturelle. Et Sikazali vraiment un PC Mbote Valérie, femme noire, il est bien naturel, nous sentir vraiment, il est vraiment à boire trahir, il est vraiment femme africaine. Oh dama. Merci Alice Batatou, Tracy et Kanya. Bébé Senzongo, toujours, passe dans mon thème, mes condoléances. Tout le père de maman, vraiment, tous les gens, toujours, biga pendant son Congo. Bakozalana yo elongo tina suka mamisa balobi yepe kaka na kati pendant son Congo mamisa moninga Bébé Senzongo balobi Flore aussi moninga Bébé Senzongo to la maman ministre elongo na bino vraiment mingi ya kolobeza te ba joyeux Noël tokuta na mbala sima na prochaine émission. Ciao, ciao. Paris bazo s'ennuyer ba bisenga mokonzo ba mama bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa et pas ya serre na biso ba bi na restaurant Ewaka mi José ba bi moi ça pembe tina mabolongo mi José le bela bango liloba moko merci mi mokonzo ba mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa na lie na taba donc goût ba bi chez maman Ewaka quoi et Wakana Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah bah bina goût on a besoin qu'il date a besoin qu'il date tabelemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le boulot za matongé mais on a poto comprendre donc so la reine Michosa confirmé donc elle est bien la Mélie bien la là chez Waka chez Jeannette nganda sans polémique soyez au lieu de l'Union Samokili au Afrique Olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, pensa soboye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu poma za muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe. Okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille a bien de bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà, l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, et Wakeza Combo restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Tukito. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est Kotarapena Tinamikua. Donc voilà, on a ma na Olamba. Pas faire na biso Jeannette et Wara babi ko lia kitoko makaya. Oh my, on est nga lula la malangwa mais na lia ba malangwa mais et puis c'est kota makamba bono na mona te tina kuta batata suka. Donc vraiment ko lia kitoko ko mela kitoko. Donc boye pe so mona basa kitoko yawa ngomona bavwejo yawa donc Seri Waka Simbigwa dans les bons